Bonjour, bonsoir na peuple congolais, bisika nyonso bozali. Wabino sentinelle ya RDC, molobeli ya mboka Papa Congo, leader ya parti politique PPT, parti Peuple Telema. Lelo na pesi ba venanga na peuple congolais, bao baza na kati ya na RDC, bao baza libanda ya mboka, tokoti na mobu mosusu 2022. Soki omoninga na page Facebook Élysée Mosakoli, yebisa ndeko mosusu aya koyoka makambo minene. De avant le 25 bomona kingaite, le 1er bomona kingaite, mais nazalaki toujours sentinelle, nazo bunda pona mabele, nazo bunda pona motote. Na yebisaki bino na longwe nanga, depuis novembre na Union Sacrée pour poto eza na kat na Union Sacrée. Le 4 novembre eza date moko historique yango na ye poto solola. To ye poto solola to ebisa bino mayezo le kanamboka. Rien ne va. Nenge bozomona na ba petit écran na bino théâtre de Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi. Son nom c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, fils d'Etienne Tshisekedi. Félix a échoué. Ezaloko na mwana moko a échoué na 5e année primaire. Azako linga amata na 6e primaire. O échoué na G1 olingo kende na G2. Babiloko tomoni asali tourner na Kasai. Yambo asala tourner na Kasai. Alekaki na congrès, c'est-à-dire na chambre haute, na chambre basse, na palais du peuple, andimi ke mayezate, partout à zone di mayango, na monoko na Félix, Antoine Tshilombo Tshisekedi, courant mayezate, courant ezate, misala ezate, andimi yango dans 3 ans. Eza échec moko ya monene. Ndeko nanga, Kassayen comme moi, Congolais comme moi, il a échoué. Au lieu qu'à boire qu'à éponge, le poteau a jeté l'éponge, il ne veut pas. Azolinga deuxième mandat, na mécanisme nini oyo, Félix Antoine Tshisekedi, Azolinga deuxième mandat, là où il a échoué pendant 3 ans. Pour na 2022, tokoti, eza nene ya suka. Yo moto mesana noko finga, tokutana na yo na 2023 omona penzake asambwe Richard Mwamba oza muluba ngape na za muluba Félix alobaki pe azoko tambola na Kasai courant ezate mai ezate depuis Kinshasa partout misala ezate miba ezongite shit yakatenda sali yangote na 3 ans donc ezali pasi pe mawa ndeko nanga lelo toyoko solola. Je suis la sentinelle de la RDC. Ma dossier est allé belé. Meilleur vœu d'un peuple congolais. Aux à la tribaliste, aux à la nationaliste, aux à congolais. Meilleur vœu. Bonne année 2022. Les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâches ne gagneront jamais. La lutte continue et la victoire est certaine. Félix Akoti Kamboka. Akokima. Akokima Félix Akoti Kamboka bino ba tribaliste badi banga Chilumba bokokima parce que il a fait la honte. Il y a peuple congolais particulièrement il y a ba peuple luba lokolanga mushila kasanga mochimbaou. Donc Félix a fait la honte. Très souvent on dit en français tel père tel fils mais lui aza lokola papa Etienne Tshisekedi. Namboka na biso état de droit ezate. Namboka na biso le peuple d'abord ezate. Alobaki na kosala ba congolais ba millionnaire nzoka nde ba camarade na ya Bruxelles, nzoka nde famille na ye biologique o bazali ko piller na Lualaba, famille na ye biologique bazali ko yiba ba minéré na Lualaba. Lelo tokolobela makambo ebele peuple congolais bisika bozali. Na 3 ans ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bilan ezali négatif. Négatif. Félix bilan ezali négatif. Il a à reconnaître yango.
Mais ce qui yo siko ozali kasayen comme moi, je suis de Kananga, Mujela Kasanga Mwachimbao. Ozo reconnaître Angote, c'est-à-dire au commis sorcier. Parce que Yemoko, président de la République, andimi ka esali lokote. Ake na Mbujimai, ake partout, aye na Kananga, alobi bozali bamashi amumenu. Là, j'aimerais préciser. Ce que oza mulubate, kokotaka makambo mususu yebite. Là, Félix na asali mabete. Alobi masha mumenu, masha mumenu, makilo ezalaka na munoko. Obwaki mususu omeli. Asengi na bandeko ba supporter ye, bakasa ye, ba supporter ye. Mais le mal na elobeli ya Félix ezali alobi ba susu, bazali benemi. Toza na 4 langues nationales, Chiluba, Kikongo, Lingala, Swahili. Alors quand un président de la République tribaliste qu'il est, alobi bozali ba macha mumenu, c'est normal. Moi je dis, normal, je suis Moulouba, je suis Moulouba Kasanga, moi Chimbaou. Il a bien dit, mais que le bake ba susu baza benemi, cela signifie ba Congo, Bangala, ba Swahili baza benemi. C'est ça ce qu'il voulait dire. Mais Félix Antoine Tshisekedi na ba tribaliste, na koyeb Sabino Boye, na ba balobaka Chiluba, na mboka RDC baza de 20%. Alors, l'élection, yo kozwa 20%. Na 20%, wana nga naza na 8%. Ya bandeko ya Kananga, oyo bakotikala ko vote yote. Na Kananga bakotikala ko vote yote, po nyonso yo lobby eza lokuta. Oye na Mbujimai, ba courant ezali. Opesi Mukongo, bandeko nanga na Mbujimai, ba fete, courant ezate. Donc ça, c'est la politique démagogique. Ndeko Félix, c'est un menteur. Il ne mérite pas à diriger le Congo. Il n'est pas à la hauteur. Pour quelle raison? Félix n'a jamais la notion de base à gestion. Félix a la notion de base à gestion. Et chose étonnante, peuple congolais, Bisika Bino Sobozali, le débit très souvent détermine la fin. Depuis que Mzamba sali mabele planète Terre, ba président ba banda ko prêter serment. Le premier président na sena moya zo prêter serment, azo loba langue ya bazabolo. Ça ce n'était pas parler en langue. Abane ko loba langue ya bazabolo. Bilima elati Félix, tala debi à Félix nege bandi avant de continuer, azo loba langue ya bazabolo. Pona nini mapona mizalaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi olobeli nation discours na ona sepeli na yango nzamba batela yo la vie continue ndeko Martin Fayulu Madidi. Félix alobi langa bazabolo ba o bazali ba homme spirituel lokola biso lokola ngai naza na dimension christique na moni ke oyo ako échouer pe to moni yango. Eza pasi, eza mawa, Félix Antoine Tshilombo abandi programme ya 100 jours, 480 millions et bimi. Eza wapilelo Félix Antoine Tshisekedi. Osimbisi ndeko caméra touche. Mais na 480 millions wana Christian Tshisekedi azana kati, Maman Marthe azana kati, ba famille biologique bazana kati. Peuple congolais, nakanisi beaucoup se souvenir. Félix a prêté serment avant d'ici famille naye na lingi bokota na ba manyanga te bokota na makambo ya ba minéré te na yo kabino na ba bêtise te mais boki na lwala ba c'est terrible kuna na Kolwezi c'est terrible pillage systématique et comme Eldorado ya mafia eza pasi eza mawa o bazon dima Félix Tilelo basusu baza ba ignorant basusu baza ba fanatique basusu bazali basorcier. Ce qui m'a pesi Félix Antoine Tshisekedi confiance à moins qu'il soit un sorcier. Parce que ce qu'on a là ba analyse, na 3 ans il a échoué. Président Makufuli na Tanzanie botala musala salaki. Botala na Sénégal musala bazo sala. Mais na 3 ans a sali et l'autre pe Félix a kotika la kusala et l'autre. Pour quelle raison? Il n'a pas la notion de base et à gestion. Et vous savez bien que Félix n'est pas marié. Félix n'a Abala Denise Nyakerote. Moi, je parle avec évidence.
le jour où il a prêté serment, bomonaki na ano lokola ngai, bomonaki Denis Nyakero Chibaou na ano, ezalaki te. Abala pe Gisèle Impelate, azalaki kaka yakato vanda. Et Félix avant a prêté serment, ba nommé président, abanako vivre na social, na CPS, na Bruxelles. Azalaki na studio na ye. Soka vande pa Denis et baby aye na studio na ye pour CPS a fouta yombo mo na bataba ye bavai na poto, il faut son adresse. Soka kepa Gisèle Impela et yindi faut na adresse. Alors Félix Antoine Chilombo azali sans position. Ndenge Freddy Kanyanda alobi en tout cas bandeko nanga baluba nga na yeba ikala ke ba tribaliste za ba Congo na yeba ke ba tribaliste bazaba tabandundu mais na yeko mona pena que les plus grands tribalistes na mboka na biso eza bandeko nanga baluba ponga pena muluba mais nationaliste na bandi combat na 2003 Félix azalaki te na 2003 Félix azalaki en Europe ko waya et na ningi pena ibsa moni mutu tout passé ko faire rattraper Félix tamake na mikili akomi na mikili papa Etienne atindi bana na mikili po mobuta bandi ko menacer ye ko kangaka ye Félix azali na collège Boboto na 5e année primaire papa tindi na poto akomi kuna atangu asali betide na ye mosusu te mosala ya liboso Félix asala na poto ezali azalaka vigile atobenga en Afrique du Sud ba sécurité abanoki na Anvers na boîte de nuit comme nango les carrés azalaka vigile tant alongo na vigile asali livraison donc autour de Félix azali universitaire mais non bisoba na baluba to le baga français dès le 3 4 5 mois botami ozolo balopoto parler la langue de Voltaire n'est pas synonyme d'être intellectuel, non c'est pas ça. Alors 3 ans ezali pasi pe mawa 3 ans ezali pasi pe mawa soki totali na Lualaba tozali na Christian Tshisekedi, Kali Tshisekedi, Bobo Tshisekedi, Patrick Tshisekedi, na ba cousin na ya famille élargie, bazali koyiba ba minéré. Ezolo ba même na Kinshasa na relaxer bino vidéo, oyo pillage systématique non seulement des conseillers, même de membres de la famille à Félix. C'est vraiment regrettable. Moi, je viens avec les évidences. Yango. Père d'espoir. On perd l'espoir. C'est qu'on dit, mais les mythes n'a perdre espoir. Ok. Pour faire mal, l'espoir s'est envolé. Non. Oh, na Kinshasa. Tant que le président Fachi, président. Au moins, on a les Canada, comment on appelle? La télévision, il y a des réseaux sociaux, ça met sa famille. Na yo kabino bokoti na ba affaire te na yo kabino boké katanga te na yo kabino bosali boité mais yaka na lubumbashi lelo kene na Kolozi toutes les mines bon je dirais pas toutes mais la majorité ceux qui désordre bimi na mamba mine ce n'est pas possible. Famille. Nous n'avons pas lutté pour ça. Nous avons lutté pour un état de droit. Mais nous avons lutté pour la justice. Monsieur Bang, dis-moi, en vérité, est-ce mal qu'un membre de la famille du président a développé ma ambition à la vie? Non. Mais le problème est à quel niveau maintenant? Le problème est au niveau, je voudrais dire, il y a beaucoup des gens, des frères, des cousins du chef de l'État qui ont les documents et qui travaillent bien. Il faut de façon légale. De façon légale, oui. Okay. Mais il y en a d'innombrables. Entre beaucoup, il y a innombrables. Des multitudes, voilà. Multitudes. Oui. Il y a des multitudes des cousins, des nièces, des niècettes, des onclerettes qui s'imposent, ravissent. Ravir ou ravissent? Donc du verbe ravir. Qui ravissent en fait? Qui ravissent. Biloko ya bato. Tozongi une époque à Saddam Kungulu. C'est-à-dire au moins na moto moko boye abando le belo chiluba ena. Bolandi binomoko euti kisasa pasio yo bakomi ko boto la batu biloko lokola na tangu ya Saddam Hussein petit na biso Saddam Kungulu pasi na Kolwezi ba autochtone bandeko baza ba katange ba botama na Kolwezi ba otala binoko e ba otala binoko kaka bazo piller Fifi Masuka
akomine makangu ya Kali Tshisekedi, makangu ya Christian, asape makangu ya Félix, atongeli Félix ndako. Po yiba bien. Alors biso Congolais to vanda total la kabino ka Félix. Mandat l'été esilaka. Redi a misa yemba yango. Et personne n'avait cru que Joseph Kabila, à l'âge qu'il a de la quarantaine, azalaki na seni obino bataille de pes na ba fanatique ba tribaliste bozo beta tolo azalaki na cour constitutionnel mutandima kite que Félix Joseph Kabila kotika pouvoir pe a échouer mécanisme mon côté Félix a gagné na 2023 parce que moi na soa na 4e primaire fois que na 5e et sengeli azo ba résultat bien et permettre à que na 5e yo o échoué Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o échoué bako pesa yo chance ya nini bako pesa yo sous chance ya nini pour réussir na yote. Le problème est ami balé. Félix a un problème à liboso, il n'a pas la notion de base. Il y a gestion. Il a mis balé. Félix n'a jamais travaillé dans sa vie. A géré le komoko boyatikala ko géré. Alors bozuka Félix Botier na sommet de l'État, ça c'est un crime d'État. Troisième, na koko bakisa Félix a sala alliance na Joseph. Asali alliance na Kagame. Pouvoir ya Félix et Uta na Rwanda. Na TikTok tolandia ngobiso moko secrétaire général à Lobiango na Top Congo Monsieur Augustin Kabuya ezo tambola à Lobi Joseph Kabila akozwa collaborateur sincère lokola président de la République. Donc c'est que Félix Okosa peuple que FCC cache Bokabwana c'était la début il y a année 2021. Bachakinga bâton dans les roues rendre une vie difficile, FCC cache to Kabwani. Mais les loyaux, Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a IDPS à lobby, na Top Congo, Félix Antoine Tshisekedi président, Joseph Ako tika la cause na collaborateur, le colla Félix, collaborateur à sincère. Oh, IDPS, véritable IDPS ezali. Mais bino oeboye boboyi idée à papa Etienne Tshisekedi bobimi na vision Etienne Tshisekedi bobimi na état de droit bobimi na le peuple d'abord Félix alobaki na kosala ba congolais ba riche azui bato bazanga tina DJ Chiyoyo azalaki DJ na boîte de nuit na Suisse okeko pesa ye azala responsable ya francophonie. Il y a G à francophonie, bazalaki na cousine na yo Roseline Mbombo. Basali loko moko te, bazako délocaliser G à francophonie, au lieu qu'il na Brazzaville, et ce qu'il na Rwanda. Tout c'est Rwanda. G à francophonie, bazali ko délocaliser. Na lo banalinga la po Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila comprendre, bazo longo la G à francophonie, na Congo, Kinshasa, para nini, DJ Obabengi Didier Chiyoyo ba pesi responsabilité il n'a jamais travaillé un DJ ba ke pesa ye francophonie nani Félix pour abana ke na Suisse azo pesa moi 2 bouteilles moi 3 bouteilles moi 4 bouteilles na moi na moi si oyo Roseline Mbombo tanga azali na poto ba image ezali j'ai pas besoin de balancer ba de ebi azalaki mukelo kwa nyoka Roseline Mbombo, soko tali na potonga bana ko mituna azana cancer ya sang to ndengeni. Mais Roseline Mbombo komi na Kinshasa, son frère, son cousin a su pouvoir 3 mois Roseline Mbombo ye munene. Tala makambo ezalaka uti kananga, uti Kinshasa, uti bandundo zanzo to mike. Ok na poto ofongwami pour vie sociale eza bien. Mais ye moko de Roseline Mbombo na 4 na Bruxelles, plus de 20 ans. Azo souffrir, azo kemba, banyongo, banini, bazo bime, bazo bengane na bandaku, lelo Roseline Mbombo, azo ganga na ba combattant, le peuple d'abord, mais lelo Roseline Mbombo, comme na Kinshasa, ba pesi bango commission oya G, ya francophonie, na DJ Chiyoyo, na Roseline Mbombo, ba kangi batol na tata Raphaël, mbongo ba lié. Pona nini, Félix, azebi batoko tchana, bako kambambo kate po yemoko akamba eloko te azu maîtresse na ye copine na ye bozo benge première dame Denise Nyakero Chibaou la rwandaise babala ye na mbongo te bol accept na lobaki yango ne passé bol accept biso vidéo o mama Martha ye na libala ya Denise
pour les loso bosala ba vidéo ya lukuta mama taza munene lokola bokotia na tango wana te bolakisa biso mariage coutumier ezate civil ezate religieux ezate tous les présidents baleka na Congo à part Laurent Désiré Kabila tomona ba mariage na bango même Joseph na Olive même Ndeko Vital Kamerhe tomona ina Mida mais obala mwasi te ngana ko benga ye première dame te wana toleki donc ezali pasi pe mawa Ndeko Félix Antoine Tshilombo peuple congolais akuti injustice akuti impunité akuti corruption akuti guerre na este akuti insécurité na mboka akuti trafic d'influence biloko oyo a hérité epai ya Hippolyte Kanambe biloko wana ata moko elongwete eye lisusu grave Dieudonné Lobo camarade naye akoti prison yaye abimisi Dieudonné Lobo était ni muta IDPS ministre l'ancien ministre de la santé akoti prison babimisi na Denis Nyakero Chibaula rwandaise oyo bakangi na makambo ya senima bakamati babimisi akena isoki na Suède wapi état de droit bino bozo loba tala soko oza mukolo oza na mwasi oza na bana tapo balate tu as de ba quarantaine cinquantaine yokaka pe soni ya kotia commentaire yokaka pe soni ya koloba parce que il est muluba Jesu muluba mais non mobutu te ba mungwandi bangwandi nyoso babonga te papa Kasavu bazalaki mokongo bakongo nyoso babonga te Laurent Désiré Kabila bakshwaili nyoso babonga te Hippolyte Kanambe soi-disant katange mais rwandais bakatange nyoso babonga te bokala boka pe sonité na boko le balancer ba image omonaki bomonaki ba aéroport a Chikapa te bomoni ba aéroport ya Lodja te même ya Kananga bisika oyo penda Félix akiti boka ta sonité boko soutenir Félix mais non Félix asala loko moko te azalaki ne sécurité azalaki ne vigile na Anvers musali boso Félix asali yango wana alors il n'y a pas de son métier mais oui azalaki ne sécurité azalaki ne c'est vigile na boîte de nuit na Anvers les carrés tout bojite oya ye molong copine na ye tango na zo sala na café Fougas na commune ya Molenbeek na boulevard Léopold Ier au bimi kaka na métro Ribocourt au moni penda bakomi café Fougas en diagonale tozalaki na tango wana ezalaki café Malaika Denis Malaika moninga ne ya mwasi comme on peut Denis Malaika azalaki métis azalaki na nzela lino na mwana ya général Nzobi bazalaki kosala esika moko café Fougas ezalaki ya turc avant que na maison de repos mais Denis Nyakero Chibaou la rwandaise abetaka masolo asalaka na maison de repos aloba pe masolo na café Fougas bazalaka na Denis Malaika alobaka yango te na mwana général Nzombi alobaka yango te anto botala balolenge ya bato bakamati Congo bakomisi yango ya bango oui Félix azaki député papa na ya papa Etienne Tshisekedi personnel premier docteur en droit le père de la démocratie oui respect la papa Etienne Tshisekedi respect la mémoire na ye mais le lobino na kata IDPS bobosani bitumba ya papa Etienne Tshisekedi mais non je suis désolé na sa peuple congolais les 3 missions ya Hippolyte ya Tshilombo na Congo a gagné l'élection te ba pesa ye ko pesa pouvoir tala toyoka 3 missions na ye oya ya na Congo les 3 missions de Félix Antoine Tshilombo yango Zambia sali ke mwana wana yapo donc moni makambo na lobila kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso Zambia sali ke mwana wana yapo misu nini ba kayo ezaki na misu mabino ekweya mission Félix azena ngo ezali misato mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stopper attenter lobby bokomi rappeler que a honoré wana ibisaka kazena 3 missions yango ya accomplir yango.
nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le coup de moni mwana ya yibi. Kuluto Honoré Ngwanda alobaki masolo oyo 3 missions ya Félix Tshilombo aye pona ko blanchir occupation, ko endormir peuple congolais, pe ko légaliser occupation. Esengeli to empêcher ye. Kuluto alobaki ngana okende mosika pona ko empêcher Félix ako sa basal besoin na yete. Esengeli peuple a appliqué article 64. Pour Félix ne fera rien. Ba Rwandais na ba Ougandais ba bundi na Kisangani ba bomi batu na Kisangani. Il n'y a pas eu justice. Ndenge to monaki Angleterre na France il y a eu justice ba bongisi ba yokani. Mais il n'y a pas eu justice ba Ougandais ba ngona ba koti na mabele ya Congo. Na kutuna peuple congolais. Armée ya Kenya ekotaka liboso balakisa biso ba image na Congo. Armée wana ezalaka wapi? Armée ya Kenya. Oh, armée kenyane ekoti. Armée wana ezalaka wapi peuple congolais? Nga sentinelle ya RDC molobeli ya mboka. Armée ya Kenya ezalaka wapi? Ezali na ba Rwandais. Ba Rwandais soki baleki na Goma batelemaki te, ba boyaki au soi-disant police. Au moment appel numéro 1 à police à mboka na biso akena Rwanda pona kolobake ba signer d'accord police à Rwanda kokota na Congo ya Congo kokota na Rwanda. Peuple congolais, c'est à vous que je m'adresse. Tango e komi peuple à Telema. Papa Etienne Tshisekedi alobi mukolo bokolongola ko banga mboke ko kangola. Laurent Désiré Kabila lobi un peuple se libère. Soki to longoli binga na longola ko banga. Pour la lobaka batu bazata 3-4 te. À part professeur Tchakudia na moni mususu akotelema loba lokola ngate azate ya kobanga akanisi na butu bakwa ko yiba eto ba kosala eloko ni je ne sais pas. Mais ngana zana 18 ans to continue à 19 ans 2003 tilelo 19e année na ngai ya lit. Yo numéro 1 à police ok na Rwanda. Olobi ete bo signer bakor. Police ya Rwanda ya na Congo, police ya Congo kota na Rwanda. Depuis AFD la kota, tomona wapi ba Rwandais basali bosoto na mboka na bango bakimi na Congo na Goma esalamate. Esalamate. Alors boke ko signer ba corps ya nini le 25 décembre babomi batu na Beni RTNC balobi angote. Na Masisi batu baso kufa. Un colonel ba bomiye ba décapité le monsieur ici ambassadeur des États-Unis a lobby en côté communauté internationale ba lobby en côté ba soi-disant ba nyamulenge ba Rwandais touti bangonde ba sali yango na minute oyo ngana yaka na ba révélation na Sud Kivu ba arme ekoti na Sud Kivu ba arme ekoti ba Kagame kaka oyo chef ya Félix Antoine Tshilombo oyo azoko lengela matin midi soir ba kotisi ba arme ba pesi ba ndeko na bango ya banyamulenge po ba bana ko boma bandeko na biso ba congolais. Peuple congolais téléma un peuple se libère. Ba politicien yo otozo mona politique ya Joseph Kabila politique oyo Félix Tshilombo, Antoine Tshisekedi, c'est la même politique. C'est la balkanisation. Mais toko télé la binotina dernière énergie. Nzamba sala mokili na liloba. Bolandi tina kin babandi koloba. Na ba débat politique babandi koloba. Ezali fruit ya bitumba o biso to sali na libanda ya mboka. Obo yawa boloba. Mais reste kaza d'été à Kinshasa. Reste kaza de azali na azali combattant résistant. Alobinini. Alandaki reste Kazadité Paya Jean-Marie Kassamba. Alobi, ça c'est la lâcheté. L'armée ougandaise au Congo, pour soutenir notre armée, c'est la lâcheté. Cela signifie quoi? Si Félix Azalache, Rex Azaïna Kishasa Lobakango, Ndekomu Bengativi Alobini, Félix est le président le plus faible à Congo. Matin, midi, soir, Kulandaka Kagame Nasima.
tolanda ki bisinus na France balobi Kagame génocide des en Congo. Kagame alobi il n'y a pas de génocide au Congo. Tuni Félix alobi n'a répondre est-il et leur répondre. Quelle faiblesse. Félix n'est pas à la hauteur de diriger le pays. Ako Kangote. Omoni ba maladi e komiti na l'église. Papa Koufi botie mwana. Papa Koufi botie mwasi. Tomoni amwe pa mwana sikate na zoko kate. Apôtre Mbie mwana papa c'est un papa pour moi c'est un père. Akufi bokezo mwana na ye wana wana Tintin aventurier azoko kate amemine ka ba louange na adoration gloire à Dieu mais message exact. C'est une maladie au Congo. Pasteur Akufi mwasi. Pasteur Akufi mwana. Et ça la participer mao. Adagio te lobaka tel père tel fils et simba na ngote na Félix. Et papa Etienne Tshisekedi dès son vivant aponaka na ye Félixité. Tomona yango apona Félixité. Basala Félix a comme leader bazali. Il est conscient. Ayebi mutu ya sala ye a comme leader. Ayebi mais apesa mutu na Congo. Eza participer mawa leadership eza pona mutu nyonso te. Félix ne fera rien. La preuve en est là 3 ans échec. Atamboli na Kasai apesi ba promesse ya lokuta 145 territoires dans une année du mieux kobonga c'est du mensonge. Et Félix Antoine ozalik nanga na âge na mukolo na ko ebiso boy 2023 kozanga discours européen. Ba kopesa deuxième mandat premier mandat ko ki ngote. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais géré. Tu n'es pas marié. Denise Nyakero Chiba ou la Rwandaise, c'est l'une de tes maîtresses comme Gisèle Mpela. Obala Gisèle Mpela te, obala pe Denise Nyakero te. Otikala no peka kubala te à cet âge. Bon oui, cause on peut célibataire. Bah célibataire, ça m'a camboé. Alors, et ça la participé mawa. Peuple congolais singel totelema. Muto ayana ba Rwandais, c'est Laurent Désiré Kabila. Toyoka oya lobaki. Po ba naïf, ba tribaliste, ba leki mingi. Afdel muteyen et memela biso ba Rwandais. Kulu tonore ngwanda lobi Félix azana 3 missions. Mais toyoka oyo Laurent Désiré Kabila ayena ba Rwandais si malobi non bato ba ko imposer ngaité. Tolanda Laurent Désiré Kabila. C'est vraiment malheureux. Se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messieurs de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair comment se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Le peuple doit se mobiliser. Petit Tutsi Rwandais oyo, petit Tutsi Rwandais oyo, et sengeli totele ma peuple congolais. Kolinga sou leader politique, moi je suis leader politique. J'ai 19 ans, na koti la 19e année na nga ya lutte. 2003 na Kinshasa jusqu'à 2010, 7 ans na esiko en Afrique du Sud. Moto ya yana ba Rwandais, Laurent Désiré Kabila. Na 97 na côte ba benginga ba ina besoin expertise ya musala nanga na Demiap. J'ai travaillé à Demiap 2 ans, 97 à 99. Na yebi renseignement, officier renseignement, na direction ya renseignement. Après Demiap et Bandi, le directeur général c'était le général Sikatende. Ngala zalaki na direction ya renseignement. Avec une équipe de 12 agents ya renseignement. Nazo joa kosala na bango musala na pesi rapport na directeur na biso le colonel Mississippi. Naza naebi mboka wana. Makambo ze mingi ya koloba. Laurent Désiré Kabila a zongisi ba Rwandais, y compris beau-frère, il y a Denise Nyakero Chibaou, la copine de Félix, Gilbert Kabanda Rukemba, un Rwandais touti,
azonga na Rwanda, mais aujourd'hui, ministre de la Défense, c'est la haute trahison. Article 164, 165, et Kokanga Félix, mais moyen bakanga ezate, président cour constitutionnel Azoboya, to appliqué article 64, to Kanga Félix, to tchaï na prison, il a trahi. Ministre de la Défense. Moi, si naïe Christine Nyakeo, l'aîné à famille Nyakeo, ba Rwandais touti, ba kosa baza babash. C'est regrettable. C'est regrettable. Denise Aza Rwandaise, de père et de mère. Gilbert Kabanda, Bananaye, Eric na Patrick Bazana Rwanda, Bazosala. La répétition est pédagogique pour Congolais Foyeba. Christine Nyakero, la sœur aînée, il y a Denise Nyakero. Tozong ça bango na 98, na M. Gilbert Kabanda. Traître. Laurent Désiré Kabila Afdel. Milicia Rwandais. Baye. À lobby, nous devons nous battre. Mais Félix Alingito Bunda, te Toko Bunda. Oza papa ya Congo. Te papa Congo ezanga. Sentinelle ya Congo ezanga. Tout le peuple. Toko solo la ne to bandi boye. Ma solo akati. To libérer Mboka. Félix akoki kote Kamboka te. Papa Honoré Ngwanda. Koulout Honoré Ngwanda. Yaya Honoré Ngwanda. Oncle Honoré Ngwanda. Alobi soki mwana zui buka lupango alinko kende. Kote ka lupango. Kanga ye botola ye buka lupango. Barwande bazana armée. Barwande bazana police. Barwande bazana na gouvernement ya Félix. Ministre ya infrastructure. Alexis Guizaro. Akoli na veni Louyeye, kangami na veni Suisse na Ipen. Rwandais Tuchi. Yaya na ye ndekone ya mwasi Kaju. Bizi Makara abala ye bapamboli libala na la borne. Kagame tanga zako ya na Congo. Azo vanda epai ya Alexis Guizaro. Papa ya Alexis Guizaro yende azali à la communauté Banyamulenge na 1976. Alexis Guizaro est le neveu de Paul Kagame, le ministre de l'Agriculture, et à certains Rwandais touti. C'est la haute trahison. Peuple toko kondima yangote. Papa Etienne Tshisekedi akwa kondima ba bêtise au Félix Azosalate. Et loko izali a esengeli peuple congolais to telema biso nyonso kokanga Félix. Koure kosambise ezate bakobanga kocha Félix na makala. Peuple to libéré Mboka. C'est maintenant ou jamais. Nazongisi lisusu. Pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde. Esengeli to telema to bunda to sikola Mboka. Ba relation na yo secrète to yebi yango Félix Tshilombo. Oko lembola ka sapato ya Paul Kagame. Na Rwanda, na mase ya mabele ya Rwanda. Koluta ezate. Na se ya mabele ya Rwanda. Or ezate. Me bazali na izini mibale ya raffinerie ya coltan. Na raffinerie ya or. Nani apesi bango Félix Antoine Tshilombo. Mais oya yaki na ba Rwandais. Alobi nous devons nous battre. Yo lobite na pesa bango. Ndoki ate opesi ya kolia yo. Ndoki azaka na posa ya mbongo na yo te. Ndoki azaka na posa alia yo. Bango posa na bango 300 km ya est ekota na Rwanda. Bakomisa Rwanda monene. Félix Antoine Tshilombo. Oyo yozo sala. Bible lobby tous ces pays ici-bas. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bandekono bazako piller na lwalaba. Souffrance eleki. Maï. Électricité. Emploi. Au lobi au tamboli plus de 115 voyages. Ba investisseur bazawa pina 3 ans.
Félix Antoine Tshilombo. Ba conseiller na bandi ko bunda vidi echimanga zo bunda. Kuna ba mokan conseiller no muso bandi ko beta na shit ya Katende. Ba conseiller na ba komi partout. DJ Chiyoyo, un DJ na Suisse, au PC responsabilité mounene. Et ça n'a pas si peu mawa. Lelo lobi ko limogé, mais non, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable. Je vais vous balancer encore une image. Ministre ya hydrocarbures. Makamba lobi sa makamba Sony. Alobi makamba Sony. Na se bino loja. Toza na loja. Ta aéroport à loja. Félix Antoine Tshisekedi. Malazio wemba passager lo chariot. Ngekolomena. Donc passager nyoko ameno hemba wa passager parce que achi et ama ko que flo ma di voilà les transports. Maman nyuma kisha sa apa ni ya pa James. Na aéroport ya loja soko kiti mbule beti. Okiti na aéroport. Pusu ezuyo po katisa yo po maïza na aéroport. Aéroport a chika pamba wato. Mais Félix ne vient qu'avec lokuta na lokuta, lokuta na lokuta, lokuta na lokuta. Ngana za machia mumenu oyo Félix obwaki libanda. Nationaliste. Oyo ba melaka, ba tribaliste, ba fanatique, ba ignorant. Po machia mumenu za makila ya monoko. Soko mizokisi na lolemo, makila yo babwa kaka. Ezangai nationaliste. Makilo eba melaka obazo koma wana. Félix ne fera rien. Il n'a rien fait dans 3 ans. Na atika na 2022 une année pour 2023 élection. Akosa ne lo komokote. Ezali participer comme mawa, bobenga ki gouvernement ya ba warrior. Mais boyoka un ministre ya hydrocarbures à lobby ye moko, je vais balancer les images. Comme siko ki mona meso. Ministre ya hydrocarbures. Quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre de formation. On a pris de formation, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo. Placer à des postes importants des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. Et je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas. Na journaliste abandi ko corriger ministre. Ministre ya hydrocarbures, Didier Boudimbu, atangate. Asa même na diplôme d'état té. Matia qui est ministre et enseignement, vice-ministre et enseignement primaire et secondaire na Ilukamba. Et ce petit, c'est l'amant, c'est boyfriend, il y a Denis Nyakero. Chibao. Mais Petio na Laxibino, Azali boyfriend, amant, copain, il y a Denis Nyakero Chibao. Basalakane l'air nyos. Tala Sony, bolobaki gouvernement ya ba warrior, mais Petio azalaki na woko waya na poto, boko tchai ministre ya hydrocarbures. Lelo même Noël Tchani a regretté. Okosi Noël Tchani ko tchai ministre. Plutôt gouverneur ya banque centrale au Tchéyete. Mais kota la moutou lo lenge o ina son sango. Non, ils a passé. Quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre de formation. On a pris de formation, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, je pense que ça aide au moins. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème du Congo. Placé à des... Un novice ministre ya hydrocarbures.
Après Félix Akoya abandé oloba justice bazo sala musala mokote. Mais qui est le magistrat suprême? C'est lui. Gouvernement bazo sala musala mokote. Mais Félix Antoine Tshisekedi chaque vendredi azalaka na conseil des ministres yé moko azo présider yango. Mais après Akoya koloba ke batu justice c'est la musala mokote. Mais c'est yonde magistrat suprême. Yonde président de la République. Oza kotia Didier Boudimbo a yebie le côté, il n'est même pas de 6 diplôme à salisa ko salisa. Matin, midi, soir, azo déranger mon longa inayo. Nako pesa yo évidence. Il y a une fille qui travaille chez toi à la présidence. Na communication mbombo. Alobaka français, alobaka anglais, mbombo. Azana service ya communication. Denise Nyakero Chibao abenga ya lobina lingina yo kayo lisusu te na Didier Boudimbo. Soko solo na Didier Boudimbo na kolongola yo na mosala pe na RD soko sala te tanke nazali mwasi ya yambo. Oza première dame te, tu es la maîtresse de Félix Antoine Tshilombo. Wachi seke diabala yo te. Tuna mbombo azawa na koyebisa yo Antoine. Denise azolobana fiyo mbombo Aouta Belgique, azalaki pe na Canada, aloba filopoto, aloba pe anglais, otambola kanaye po aza ko interpréter. Denise a pekisiye po na nini azali girlfriend ya Didier Boudimbo. Un ministre a eu formation 2 semaines et ça passe pe mawa. Toujours continuer koloba po na mboka tokotika la kolobate. Toujours koba seko koba eza pasi ezali pe mawa na lingina ebisa bana Congo. Félix n'est pas honnête. Félix n'est pas honnête. Abengisi ndeko Noël Tchani na ko balancer pe vidéo na ye alobi sala bango bazalaki na mutu na yo vice-président de l'Assemblée nationale, ou à côté université, car à lobby awa. Jean-Marc Aboundji, à cause de usurpation identité, à cause de ça, il est cassé de lui, ça. Congolais de père et de mère. Ma petit dossier, tu copies ça, yo poste. Tu copies ça, yo poste. Il y a gouverneur, il y a banque. Noël Tchani bandi ko se poumoné papa congolais de père de congolais loi est lekate pe ko tikala ko lekate Noël Tchani siliki akosi Noël Tchani motomi balé akosi Délice Sanga peuple congolais union sacrée et outina G13 Délice Sanga l'honorable que je salue en passant na bande konaye 13 par député batamboli na bakuta na Moïse Katumbi bakuta na batumba ndeko mosusu baye ko sala ba proposition ya ba loi baye na makambo ebele Félix alobi na ye sala yango wana bazo sala yango Délice Sanga avec François Mwamba toko peso poste toko la ministre ba PCT et je me rappelle en 2018 il était secrétaire général et ensemble pour la nation. Plateforme à Moïse Katumbi Chapwe. Secrétaire général. Mais Délice Sanga sali campagne. Il y a Moïse Katumbi. Il y a plutôt Félix na côté na ya Louisa. Ndeko yo Claudel Lubaya a sali campagne à Félix. Na repesa bino poste pour ça la ministre. Félix n'a jamais été honnête. Félix était malhonnête. La malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté politique, coûte à 100% à Félix. Et vous savez quoi? Azu vice-ministre, il a dessus c'est Sanga. Voilà deuxième personne. Troisième personne, Claudel Lubaya. Alors le gouvernement Zobima, n'a reçu un ministre intérieur. A combien de Claudel na WhatsApp? Jour J, au gouvernement Zobima. A combien de Claudel? Bourgmestre nyonso ya 24 communes à ville à Kinshasa oya PPRD olongo la bango Claudel parle à répondre Félix na WhatsApp na kolongo la bango abengisi ba lolimba abengisi ba luba
musique bandi batala na télévision na ba musique na ma campagne Claudel Lubaya avant dans ma campagne vous pouvez vérifier on sala ki na yebi Claudel Lubaya député avant dans ma campagne musique ba lube bandi ko beta bazo beta musique gouverner mbembi ebimi Claudel Azate avant na mbeto na ba sapato na bilamba pendant 3 jours biloko wana Claudel akobomba asepeli na yo se sanga asepeli na yo ndeko na biso Noël Tchani olingo tchena ba conflit na ba congolais ba meti ba congolais bazali ba bota bango to na ba ngolais ba bota bango mama zali camerounaise asimbisi Noël Tchani touche osimbisi touche te yomoko mibomi asimbisi lisusu Delice Sanga touche asimbisi lisusu Claudel Lubaya. Il est encore allé plus loin. A Ebisi Sami Badibang, Longwa vice-président, il y a Sénat, notre ministre des Affaires étrangères. Sami a le beau, c'est vrai. Sami a démissionné. Tilelo, Sami a zana posté. Félix, la malhonnêteté intellectuelle. Un homme qui ne respecte pas Malobanaye. Et s'il était, Ayeli Soussou, Nandeko Jean-Pierre Bemba Gombo ndeko na yo congolais asali 10 ans dans ce pays abimi atali ete RVA et Zuba avion ya Sibé ni Sibé Zaïre ya papa na ye a porté plainte a yebisi yo o encouragé ye je suis le magistrat suprême en Afrique la justice est indépendante mensonge le président africain bazalaka na moi dire na ba justice boto ko sabato même en Afrique du Sud, même na Poto, même aux États-Unis, même na France, ma pays démocratique. Botika babilo kwana. Bakati li kamba Jean-Pierre Bemba. RVA, il faut fouta Sibé Zaïre 21 millions de dollars. Moi namboka sepeli. Félix ayeko komelaeke. RVA zana faillite, mbonga ko futa ezate. Mais RVA zana ministère ya transport. C'est l'État congolais qui fout à Jean-Pierre Bemba Mbongo. T'as la même moutema ma B. Il y a Félix Antoine Chilombo. N'de quoi ça dit 10 ans en prison. T'as la makambo salier. Donc, politicien qui paye sa Félix confiance, à sa naïe alliance Azate, même Ndeko Vital Kamere. Bobimi ça 480 millions à programme il y a 100 jours. 480 millions à programme à 100 jours. Au sacrifié Vital. Vital a lobby bazo lukangate bazo luka président. Toujours l'andango. Tolandaka mo biso na procès. Oyo bazo linga président. Au kangisi Vital Kamere. Au moni que to komo kene na élection. Yo muto bimisi Vital Kamere. C'est pas la justice. Au komi na même mise sur la justice. Au bimisi Vital Kamere. Lelo toyoki akeko so abaswe médicaux na poto. Santé na eza bien te. Apona nini pote lobe on nommé premier ministre Ndeko Vital Kamere oza ndeko nanga nako yebiso boy osala na Mobutu toyoka te bakangi yo même na Susiat osala na Laurent Désiré Kabila na toyoka te ke bakanga yo osali na Joseph Kabila président Assemblée nationale toyoki magui te Vital Kamere oza musantu te mais toyoka te au sali campagne à Joseph Kabila en 2006 Toyoka et Loko Mokote 2011 je crois Toyoka et Loko Mokote c'était 2006 plutôt mais oye na Félix quand n'enga sambusio caché judiciaire na ye baby bake ko inviter lisusu na mwasi na yo ayako ko témoigner baye lisusu na mwana na yo ayako témoigner Ndeko Vital Kamere. Ok ko ba soin na poto. Ba évacuer na poto. Zala mayele. Masu eza ya kozinda kombo na Chilombo. Ako sayote 2000 alongola c'est petit ici. Premier ministre a ko remplacer yo pour beaucoup fana ye longo. Le secrétaire général ya IDPS alobini. Bilan ya Fachi Demti na 2023 to kabulango na Kamere to kabulango na Moïse Katumbi to kabulango mais non bilan ezalaka ya président ezalaka ya plateforme politique était pour Fachi a échoué pendant 3 ans
il a échoué. Il a échoué et il continue à mentir le peuple congolais. Ça, c'est un crime d'État. Togo Ndimangote Félix Akosaka Amemaka Batna Bamabunga non N-O-N. Lelo Tozomona Ngoïka Sanji, il est kassayen comme moi. Gouverneur depuis 2007 jusqu'à 2018. Na Kassaï. Abomisi Batu Nambushimai. Ngoïka Sanji. Lelo Komi Mouta Félix. Au Kabona na Joseph T. Félix était menteur. Lelo Tomoni Bouchabou na Chikaba. Na Félix. Tomoni Mende na Sankuru. Azo sala batu bobaya ko yamba Félix. Mais yo lobby au Kabacha que babaton dans les roues na FCC. Cela veut dire Bouchabo, cela veut dire Mende, cela veut dire Ngoïka Sanji. Peut-être bateau yo ozako bango na FCC na PPRD, ils sont des Kassaïens. Mende Kassaïens, Bouchabo Kassaïens, Ngoïka Sanji et Kassaïens. Ozui Mouila ni te ponanine. Ozui Matata Mponi te ponanine. Un président tribaliste, c'est la mort. Un président tribaliste, c'est la mort. Et pour clôturer, émission Nangaya Yambo, Nazongeli sous meilleur ve bonne année na peuple congolais, aux à la tribaliste, aux à la nationaliste, aux à la politique, les gagnants ne lâchent jamais. Cette année, le Seigneur m'a dit, c'est l'année des exploits. Psaume chapitre 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, les Rwandais. Il écrasera nos ennemis, les Burundais. Il écrasera nos ennemis, les Ougandais. Nos ennemis, on nous a dit Congo, tous un peu congolais. Dieu va t'écraser. Netio Fachi, ce que je continue, Dieu va t'écraser. Fachi est ennemi du peuple congolais. Parce que tu es l'ami des ennemis du peuple congolais. Les Ougandais et des Rwandais. Moi, si na yo, ma reine, il y a ONG, il y a fondation, il y a Denise Nyake Ochibaou, la rwandaise. Ma reine, il y a fondation na yo, c'est Jeannette Kagame. Alors, peuple congolais, un peuple se libère. Nous devons appliquer l'article 64. Bisika nyoso komona cortège, il y a Félix Antoine Tshisekedi, peuple bimananzela, tombola maboko, loba na ba soldat boza mal payé. Bo pesa biso Félix. Bozo Félix bo memena makala. Peuple to diriger mboka biso moko. Trop c'est trop. Mboka za tata na yote. Mboka za tata na yote. Papa Etienne Tshisekedi azalaki pe lokola yote. Un homme modèle, un homme intellectuel, premier docteur en droit, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyokisi e soni. Félix tokozala na yo mayele na 2022 oyo. Famille biologique bazako piller na lolaba. Aujourd'hui DJ Mokoboye azalaki na Suisse, DJ Okechai na francophonie, lelo j'ai à francophonie zokene na Kigali. Mais peuple congolais, yemga cheki bango, ba conseiller à Félix miyibi na miyibi. Ba conseiller à Félix miyibi na miyibi, lelo bandeko nanga ba Kassaïen, Kassaïen za ko se vider, bazokende wa Katanga. Mboko yo Moïse Katumbi abongisa pendant 8 ans et 8 mois. Bino bovandi kaka matin, midi, soir, kolobelaka contre Moïse. Mais Moïse, a la notion de gestion. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Ndeko Fayulu, baza la notion de gestion. Basala misala. Mais Fayulu, Moïse Katumbi a travaillé chez son frère. Moïse Katumbi a géré Biloka frère naye. Yemoko a commis l'entreprise à gérer. Pour moi économique en Mboka na biso 8 ans et 8 mois. A kuta budget ya pour moi économique ya Katanga. Ya Congo plutôt. Pour moi économique ya Congo na 21 millions. Na 8 ans et 8 mois, tika on a 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, province Mokote Asala, budget provincial na 1 milliard. Moïse Katumbi a démissionné en 2015 à Tiki, budget en Mboka na 9 milliards. Tile non ne komate. Fachi démissionne. Chilombo démissionne. Osa incapable, osa incompétent. Osa ne logo mokote. Fayula lekio mayele. Jean-Pierre Bemba lekio mayele. Moïse Katumbi lekio mayele. Vital Kamere lekio mayele. Yo sala ne logo mokote. Osala ki no sécurité na boîte de nuit en Vex. Yebisanga sécurité pendant la boîte de nuit en Vex pour commissaire président.
boîte de nuit les carrés. Hein? Moutazalaki n'a pas livraison comme un président. Au chancelier Kopamba, mais non, pas jusque-là. Peuple congolais tout élément. Félix a kosalane le côté. Ba promesse a pesibino et kosimba kana yangote. Pourquoi? Azana notion à gestion de. Notion de base à gestion azana mote. Pourquoi? Asale alliance na Kamere na Joseph Kabila. Pourquoi? Atalate. Peuple congolais, ezalaki première émission. Ya Molobeli Yamboka, sentinelle ya RDC. Prophète King MB Élysée. Nazongi. Nazalaki na famille, nazalaki na makamu susu na banepe ko se ressources. Tozongi. Na John Image le King. Kuna na États-Unis, abana oleksa ba vidéo na biso ba vidéo. Papi Gene, les sages a koleksa ba biloko yo. Yo poso ko zui amonde ko kati olekisi. Fachi n'a jamais travaillé. Azalaki na ye vigile, sécurité na boîte de nuit les carrés. Moi si aosala na café Fougas tiel moko boy. Yango ba on a DJ Boudimbo bali ko kabonate baza matin midi soir. Moi si moko mulele. Libulu manzengele. Boke no bengi première dame libulu manzengele. Tiel moko boy ya café Fougas ti le lo tikité boyfriend na ye pecho DJ Boudimbo bazane matin midi soir mawato. Donc peuple congolais to telema to bunda pona mboka Laurent Désiré Kabila lobaki yango to bunda c'est oyazalis sous-homme oyo Paul Kagame sous-homme, un homme cruel, inhumain to souki ça y est. Et bandeko nanga ya Goma, bandeko nanga Lubumbashi, bo sala ba marche, bo boycotter Rwanda Air. Na Goma, na Lubumbashi, bo boycotter Rwanda Air. Congolais mokote amata na avion oyo Rwanda Air. Luboya azandoki, bo mata na avion oyo Rwanda Air te. Félix akosala na ye eloko te. Félix est sous la malédiction. Yemo kwa yebi. Ya papa Etienne Tshisekedi. Il est sous la malédiction. Ya papa Etienne Tshisekedi. Yemo kwa yebi. Tokuta na embarrassement. Merci.